dans le cadre de plateau spécial de Mkolalelo. Que ça na honorable papi et puis en examen, ça boika et lui il y a commune à Malou. Naïe que selon la maçonnerie de aux états la commune à Malou. Ça là qui n'a pas sa place par le matin. C'est sûr dans vos saisons là que éviter ceux qui vont à Malou. La promesse union sur honorable papi et puis en examen. Que limite au yé balilo. Pour tout temps naïe pour celui-là. Nous allons d'abord voter dans le plateau. Nazana mifi kana ya canal king yemoko akosoma luba kwa solo la pe na ngaba papi ipia na nzamu ndenge nini bana maluku ba sufota kai batine na sable lelo nini bazomo na ko échanger na kati ya komuna maluku. Bonjour une fille. Bonjour Christophe. Voilà, chers téléspectateurs, Bobolinga Lissousou, la notre télévision avec nous amours, télévision, nous en avons pour échanger avec les députés provinciaux et lui, il y a commune à Maluku tout à l'heure en deux places. Mbote maman journaliste. Voilà, ils sont représentés étant que journaliste parce que mais la bande de coups partout partout. Comme si vous avez la bande à Moka, vous avez la carte à Moka pour démocratique parce que les bébés vous allez nani. Bien sûr qu'ils sont représentés, mais il y a un ami de la bande au bazon. Merci maman journaliste. Nabengami na kombo ya honorable papi et Pierre Nzamu. Nazali moko ya balobeli ya ville province ya Kinshasa. Nazali question au niveau de l'assemblée provinciale à Kinshasa. Nazali élu ya circonscription ya commune ya Maluku. Nous avons poussé avant que ce soit dans la voiture dans les taux mais quand on s'est réussi monter, il m'a quand même député la commune à Maluku. Bon. Kobima député na Maluku, je crois bien que Zali na ndolenge mibeko ya mboka ndenge milengelami. J'ai d'abord bourgmestre à Maluku, je suis pendant 12 ans. Après 12 ans, et ça les langaï, les peuples wana bapesa sous confiance. Batindingai na ya lokola molobele bon au niveau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Tant on a compris l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, na sengaki loboko baninga mususu pe députés provinciaux, bapesa nga chance na na bureau. Je crois baninga pe wana ebele, bapesa ngai nzela wana naza lelo na niveau ya question. L'Assemblée provinciale à Kinshasa. Et par là, je crois que tout ça est déjà au Nazolo Bato, qui est 4e année. Donc, la question de l'Assemblée. De tout ça, on a Baninga, place au Salé Sikamoko. Monsieur l'honorable Papi et Pierre Nzamu, Nani, pour que cela va se l'étaler, vacances parlementaires, la 4e commune à Maluku. Mais avant qu'il y ait une vacances parlementaire, on va faire une session. L'Assemblée provinciale, on a déclaré une fois que le premier est recevable. Mais il faut qu'il y ait un avantage de la commune de Kinshasa en général, surtout dans la commune de Maluku. Parce que là, il y a déclaré recevable au Moko, ça concernant la funéraille, la carte de la carte de la ville de Kinshasa. Il faut qu'il y ait un poussé de lokola député, je crois que peuple est indibiso, tu es pour te vendre dans la banté. Tu es pour te la total je crois lokola député provincial, champ d'action dans presque ville de Kinshasa Mobimba, ils ont la commune à Maluku. Et pourquoi pas ceux qui te montrent les candidats à Malam, où ils causent important pour la bande à Kinshasa, je crois que le bureau a aidé, il y a funérarium pour la Misaki. Je crois que Hollandi ba mesure ya tant parce qu'il y a Covid. Attends mon compte appelle ça qu'il y a qui bébé mal soutenir na ba quartier na ba commune pour éviter la maladie. Mais le là moi na Kinshasa vrai quinois, je crois que nazwa qui initiative ya Rosala Mobeko wana edi na soumettre na baninga pour être message dans mon konzi pour le souka ngamba corona et souka bongote mais et continuer parce que ezaka pas na biso na Kinshasa baté. Je crois na Brazzaville comme na Katanga so Hollandi ba système le bemenda ko zalaki soutenir. Donc on a le cas peut permettre que les Kinois ne soient pas de sorte que les allient peu ordonner. Et puis qu'on épargne la population. Donc comme on a un problème, il y a $5 000, $10 000. L'État est en main. Abongisa ba funérarium, na kati ya ba hôpitaux ya minene ya l'État et permettre sur ba bimisi mutule ko tshemba mona kesi et que mango cimetière to quand même ba bantu et permettre to ninga ba mona ndeko na bango. Pas un espace quand ils ont la carte, le moi j'ai le fleur. Après de que na ici que le single parce que c'est la bisonioso. Mon demain échapper nango azate. Dans les cas ça na zoki yango wana. Longo na balinga sur la député provincial basunga kingai. Ba pesa kinga maboko et dit on appelle les cas qui ne trop abodi déjà promulgué. Je crois que
ezali moko ya oyo ngana kwa pe ko tchali kolo parce que lokola molobeli ya bana Kinshasa pe particulièrement molobeli ya Maluku parce na witaki bana lufa mona pe ke député na batindaki azwaki mobeko songolo et que nzela mobeko wana pe etikali. Je crois que toko ke apoto vana na bante sinon les amala muti. Voilà je crois intervention na rôle dans le niveau. C'est pas honorable temps où yo au PC dit en siko na Maluku ndenge la ndenge ni kwa généralement ça na moko na Maluku. Bon na Maluku na pesaki maboko directement na hôpital la biso ya monene pe à l'état. Je crois na pesaki bango maboko na zoki société moko basala biso état de besoin o wapi na pesi na zone de santé na biso so boke kuna okuta déjà batongi place ya bien oyo ke soki ebembebimi bato ko pe ko vanda ba lele be m'appeler que cimetière mais zona moi difficulté mo moke kuna za na conflit ba limite entre hôpital na société régie des eaux par rapport à ba limite. Je crois que ça na condition momba oyo to kitaki sur terrain na ba député toujours landela yango so comme na suka solution ko zama. Je crois qu'après solution wana ne vous permettre que ba travaux wana si là pour que bana Maluku pe pas bénéficier funérarium na bango ndenge tout ça qui mobeko mais ndinga ke za mobeko na acte malamoko donc action pe salama de père que na Maluku tabalanda mobeko boye ta fimisa mobeko mais na yango pe atikala bango pasa ko la bibembe ozo permettre que bana Maluku baza la pe na ba condition oyo esengeli parce que Maluku pe za commune na kata ville province ya Kinshasa. Monsieur le Robert Okapitana, dans tout le monde na kata assemblée provinciale na vacances parlementaires na cadre ya ba vacances oyo social bana Maluku oyo ba sala ko benga yo oita nini osali tomoni osali ba tourner bili ba ça tout ça na kata commune Maluku nini pesa okuti na kati ya terrain pour la difficulté ya bana Maluku pour l'exception na poussé tant que kozonga ndenge sosonga la difficulté nous sommes en assemblée nini que kosala pour permettre que solution comme on a la difficulté nous voilà vacances parlementaires les ali moko ya meko oyo député nyonso esengeli à rendre compte na opinion na ye pe to sala ka rapport auto déposer na parlement pour nous permettre ba yeba na 3 mois pesa ki biso congé awa au sala ki nini on na vacances parlementaires ndenge mibeko le bifo zonge sika ba votaka yo ozo ba desiderata na bango okumba yango na parlement. Je crois dans la côté dans l'assemblée dans chaque vacances na likaka na exprimaka non seulement na niveau ya assemblée mais na sala yango pe la base pour ozo ba desiderata na bango. Je crois que vacances passées sur na repère no moi idée il y a illustration proche na sala qui plaidoirie na niveau ya assemblée na senga na gouvernement provincial ba conception nzela na biso ya route ngafura parce que ça route moko d'intérêt public et puis nzela wana yango nde sunga ba kinois bazo masangu bilo kolia nzela wana ebeba biso na ndenge mabe nde tout expliquer na opinion député à sala nzela te député pas tonga bilo côté député à sala ne plaidoirie au pré-exécutif. Je crois que ça qui valide dans l'assemblée provinciale sur le Roland na mikanda na budget année oyo achela biso programme nzela wana ngafura to senga ipe le sous cité à munene biso Maluku oyo ezali ya inkene ba bengi inkene bazana couranté to senga ipe so ba konja ko aider biso na nzela SNEL batila biso courant. Je crois que na uté ko sala descente sur terrain na kina ba expert ya ministre provincial so ITP to kina Maluku wana vacances ou l'équipe na vacances ou les kaki to sala ki descente na bango batala ki nzela ba sala état de lieu tout et puis to comment pe la kan ya ba notable biso kan ba mona pe biso na ba SNEL ba kina pe ko sala état de lieu parce ba tira bango transfo et gouvernement provincial est prometteur ki biso que ba ko sala yango. Je crois que mbula pena facilité toujours qu'on nous sala ba suivi il y a ko luka de peur que ba réalisation na et comme la pe biso parce que so mbule bandi nzela wana yanga fura vraiment population ba otambo na passe condition malamu te alors tozi vacances oyo. Je crois que nazolo babiloko eza réel ngana za député le kutate pour na sombaka ba voter ba kabila nga pe ba voter peuple mtatinda ngai na witi ko sala vacances na ngai oyo na plateau de Bateke na tamboli na ba grand village nyonso plateau de Bateke na witi ko tala ba difficulté nyonso na kuna na plateau de Bateke. Je crois que par rapport à la difficulté nyonso na recouru na plateau na osabi no mo résumé na suka mais néanmoins nazala ba donner nyonso nazwi ba difficulté mingi na wuti na plateau de Bateke parce que biso en président clôture vacances les 30 ans encore na mikolo na tikali na ba mboka o lokola bita lokola menkau lokola Mangu centre
Kimpoko Mangé Ngamanzo. On a aussi la route pour clôturer les vacances. Mais si presque tous les villages à Plateau Bateke ne sont à 4. Alors partant de là, na moni ba difficulté bazama pour banzela pour la robima balo de stade agricole et ça malamuté les autres senga penda gouvernement provincial a intervenir parce que Plateau de Bateke est grenier à ville de Kinshasa. Sur les mois Pondu, Massangu, Fufu, Makala, Plateau de Bateke. Plateau de Bateke. Je crois que banzela est malamuté, ba école et bien les gens conditions malamuté, ba école mingi musu peut enseigner ba foot à ma répéter. Les articles lelo ba centre de santé. Eza mingi penza te ndambo ezali oyo projet canadien na gouvernement provincial ba mei ko sala au sala gouvernement central mais néanmoins tout senga pe sous appui na secteur wa celui qui va partenaire basé belé ba konzi ba sunga biso pour ko aménager ba école ko aménager pour la centre de santé et bien pour ande konso basé belé pe kuna ba ba ko soin oyo sengelo ko ndenge ba kinso oyo zona kata Kinshasa et puis quand on sur ya passe on a problème mai Maya Komela pour la peine kitoko eza presque passe ba mboka ibele ba mboka msuna Plateau de Bateke mai eza musika ba osala ba marin ba mai mike donc ils ont un système à forage ya bien pour permettre ba tout vivre dans condition mais ba sur la kata Kinshasa au-delà ya wana na kuti ba problème ya mike eza lié neti ya ba discussion hein il y a un peuple autochtone quoi il y a un conflit entre peuples autochtones là. Je crois qu'ils ont nécessité intervention aussi à l'autorité, à secteur. Mais néanmoins, au niveau de la ville, on a fait un briefing. Il y a ma quantité de la ville locale élue, surtout pour le conflit. On a des discussions, il y a promotion aussi au peuple autochtone. Je crois qu'on a repris ça, on va extraire ma quantité de la souka. Mais partant de là, le problème nous c'est dans Plateau de Bateke, on a aussi la résumé, on a redéposé le rapport dans l'Assemblée pour permettre que le programme l'année prochaine gouvernement provincial batala nini za makoke pa ba insérer pe na kati pour permettre bana malupe bazala pe ba bénéficier pe ningi la commune so sengeli bénéficier honorable papier pia na nyoso utukolo bana to ko iba na se kaka ubuti na Plateau de Bateke kuna pesa uyimo ko utukolo ba pesa gagner vie province ya Kinshasa à partir ya ba difficulté utukomona nini ko sala en tant que bon le na bango ba na to ebi ko so rapport ko kumena na assemblée na suka ebi ki après un moment le cas je comme akaya moko pona pour trouver solution mais on a pas essentiel donc au boni pesa ki ozo senga urgence ni de ko senga donc Christopher Makati bosana te député azawana pona ko tomate mais il est là seulement pour donner les rapports voilà on aura vous avez des questions. Oui papa journaliste na yo ki on ndenge na lobi wana rôle na ngalo kula député ils ont ça le rapport acquis des droits et au cours duquel na yo kapé bango parce que le problème est que ma camarade biso nyo stu a platé cause à régler mbala moko te na yebi yango bien sûr mais to ko lela na exécutif total quand même da budget na bango ya mbule zoko ya baluka ba insérer pe ndama makama maluko parce que na 84 communes na maluko te ba commune so na besoin mais na ko lela total o ba opesa biso to zanga te ko communiquer bango pe to ça la suivi na mode de sorte que et comme pe bana maluko voilà honorable à tout dans les solaires transport commune ma le pays ina koko so conteste na matali transport pour la pe mon light pe mon sika na yango le quoi député provincial la ville de Kinshasa tant ko daki na vacances na bandi ndenge moko tamboli obiki pe ba bloc konto pour moni yango ikani sinon to kanisa kanini to pe déjà omeki pour la solution na matali transport na commune. Voilà, je crois que matali transport na commune na Maluku une partie déjà résolue. Comment DG à Transco à Soulaki biso na débit na Sengaki je crois na Ramba Mikanda na Sengaki va tirer biso à Transco et qui est na Maluba na Malupe va bénéficier dans la carte ville à Kinshasa. Et DG on a joué solution axe Maluku centre. A tchaki va bis déjà, il s'en a déjà. Mais tu connais tellement un problème mon qu'on a katikati ba yako 4 va suspendre qui amu. Quand va suspendre rango na sala qui peut sur déplacement. Tina Transco comme on a DG wana komela qui mais na comment il soupe kuna comme on a eu kozwa le fond des problèmes. Je crois déjà expliqué kingai après ça kingai ba précision et que ça na ba soda o bazoko taneti ofele ko menacer ba chauffeur et puis ça na ba ndeko mususu ya ba jeune comme l'association des chauffeurs du Congo ba seko ba achako et consort ba ne ko menacer ba chauffeur yango ça là que ba chauffeur ba bolinga ba ko sala ligne on a te pour boya ba problème alors na rassurer qui DG que le ko la molobeli et ba na maluku na ko sala descente sur terrain pour nous sensibiliser ba leader d'opinion à maluku pour nous sensibiliser à conduire la sécurité bazakuna ba comprendre que sans Transco
toza na pasi d'abord ba mituka mike sala mingi ba accident ko bon batu et que bana transport yake chaki stabilité moko songolo je crois na nzela wana tango na zonga ki esili na solo na bourgmestre Maluku pour y passer na ba chef de quartier ba commandant na ye na solo ki pena ba président ba association a ONG ba pasteur banani pour que ba sensibiliser population na kebisa ki pe ba président ba association oyo bazala Maluku na sema OK association peut fonctionner na mboka faut l'état peut so mikanda le seul na l'état peut collaborer l'état pour retirer ba mikanda na bino na sema on soki continuer ba comportement autorosenga na l'état na biso eza Maluku to ya ville ba permis de tout moment parce que moto la modana doit fonctionner ndenge na to mona même na mikili libanda eza na mituka l'état pe na mituka c'est comme l'état je crois qu'après wana nazwaki ba assurance na bango et que makambo buzo be salama ki zonga suste la zone qui sous DG après comme on a DG assunga qui biso na biso solution transport ya résolu ba bis les gens na Maluku le temps bona condition les ala sauf transport na Maluku zongi ndenge zala ki ezana lobelate sur motu ba bango wa sabino ki na micro chana ba logo yo kango nazo bundande li soupe ko tate plateau de bateke parce que Maluku dans l'ensemble transport ya Maluku centre été tu na nzela Maluku centre o esuki na maison communale et puis tu na pena nzela na biso plateau bateke esuki na Mongata mbakana Mongata la pena Maluku bala pa kuna ba pena bosenga transport zo ko no saba démarche wana pour que DG aluka akansela biso pena nzela wana bati bana plateau pe transport. Parlons de la fondation. Toquer la fondation pour te jouer la Monga. Fondation, objectif principal de la fondation Patrick les années avant de vous Christopher tout l'année Maïmatani fondation. Il se trouve un objectif principal. Bon, fondation on a créé qui en haut c'est comme une association parce que le cola tout congolais nous avons le droit à nous avons le canissement européen pour produire on est tout ça bah il et consort. Na salaki fondation wana au début tant la bourgmestre na salaka journée culturelle mo Maluku mobimba et là qui même apprécier la autorité à niveau likolo na sangsaka bikolo nyonso bangala baluba ba Congo banani et journée tant le kaka je pense au passer ba chiboromona école na école et ça la repas ya bango préféré ça repas bango préféré to liaka ensemble tout ça qui ensemble donc juste makanisi na ngai ya kosala fondation ebimelaki wana d'abord ezalaki ya autoprise en charge ya population ye moko na bandeko kosala bagene basala basalongo na bakamp na babona ne todécoré totie bafleur banini na baquartier tie balumière et toyei kokota mpe initiative oyo nasalaki ya kosangisa baprovince donc na ngai naza na réflexion te ya kolobaki ekolo na ngai comme tout congolais je suis obligé ndenge nibe kolobi nazala pena batutu yango moni tant on a mekaka eloko wana esimba yango nazwaki ba représentant la province wana nde tosangisana bango ensemble tosali fondation wana ntango tosali fondation eza mpona tosungana entre biso na le cas d'entraide tosungana entre biso et que soli moninga moko aza na mpasi kotala ekolo na ye te kotala lingomba na ye te toza toujours esika moko yango nde objectif mpenza ya fondation eza mpona na le cas d'entraide et puis ya unité ya amour ensemble entre les Congolais quoi. De la papier piano. Tout ce monde a 4 terrains. Fondation papier piano. C'est ça l'activité de surtout action concernant l'orphelinat na bana. Pour tout le monde a la unité, une fondation na baya école de l'université pour payer sa bana biloko. Il y a la rentrée scolaire. Tout ça est bâti. Objectif là yo ezaka kosonga neti koloba na cadre ya fondation ou bien ezape kolakisa ke bato balingana soza na eloko odayo moko te songa pe balingana nini peza ezosala. Oui, mais ce qu'on l'a dit place pour autant la tuna bato wana fondation na biso lezo compter déjà na 100 000 membres et les 100 000 membres dans ma carte et carte on te peut ça chaque année et carte on va offrir l'été on va somba pour permettre de financer bisomoko. Je crois que 4 personnes ont 1000 francs. Elles sont notées 100 000 cartes. Vous en avez combien en francs congolais? Au-delà, il y a la fondation, ils ont un membre spécial, ils ont cotisé $10 Bazali, $5 Bazali, 2000 francs Bazali, 1000 francs Bazali, 3000 à 5000 francs Bazali. Et ce qu'on a la fondation au travers des différentes communes. Ce qu'on a la caisse, on va dans le monde et belé. Alors, moi, tu as parce que tu boy, membre de la a malade, sachant qu'il a 40 000 francs. Mais tu vas te dire, on se retrouve l'objectif principal de la biso. D'abord, le slogan de la Bolingo, Bomoko, et puis
et développement. Alors ce que na bolingo bolingo mona souffrir na bomoko otika mona na kata souffrance te. Je crois que partant de là ce que la fondation que tu peux qui moi cahier pesa qui moi boye ezali cotisation ya ba membre fondation et ba membre fondation wana ba ndima lisanga wana eza na cadre moko politique te ezala na lisungi ya kolinga kitoza ebele esika moko pour ça la paix bien. C'est que sur l'accès de bolingo. Ça c'est notre slogan. Bolingo moko développement. Je connais le banc pour la constitution. Na ba plaidoyer salaka. Salaka pesa. To moni ke na kati ya maluku. Yo ozala ki na fiction ko komisa maluku. Comme ndenge ko mesalaka. To moni ba ici ni koti commission spéciale économique. To moni ba lancer l'activité. Un point défini aux années qu'on a ba jeune surtout bana maluku. Oyo ba fotayo batina na assemblée provinciale pour le Babo. Tant que l'autre zoyo kake akati ya maluku ba ici ni koti makambo comme bien pour la peso ya makambo sabe nini ozo ko pesa pe pour la likanisi pour la kubakisa la projet gouvernement de ça. Bon, na kanisi ko landi zone économique spéciale qui créée depuis 2012. Je crois mars avril 2012. Et à l'époque j'étais encore bourgmestre. Étant en zone économique qui tiba au salaba exploration à bango ya ba identification à site console là qui dans bourgmestre. Et le col à bourgmestre nous a représenté l'État. J'étais soumis dans l'ordre hiérarchie entre autres pour accompagner vision et gouvernement. Partant de là, à l'époque bana maluku mususu o bayaki bazalaki instruité o bazalaki manipulé na ba politicien moko ya ba sentiment moko égoïste et personnel mingi balobaki ote ateki mabeli na zone na banque mondiale. Or boza ba intellectuel ni ba journaliste boyebi banque mondiale était tarana individuité de tarana gouvernement. Or bourgmestre que j'étais, moi je pouvais être avec la banque mondiale. Or moi j'ai recevais ba konza gouvernement ministre national a tindi batu ba yewana ngana za obligé à sécuriser bango ya accompagner bango mais le zone économique effective na maluku so la ndi maluku ya kaleza ya lelote maluku akala sote sidérie wana osala maluku akala sifoko wana ko sala mais après disparition ya sifoko à sociétaire bana maluku akoti na faillite moko terrible ya mabe ya ngwe de jindela makamusha malamu te. Or kolanda biloko wana na réalité biso lokola bato oyo toza liboso ya population tobengami ya kokuma population nzela esengeli kosensibilize mambo malamu. Je crois na senga na bapasteur ya maluku so tuna maona micro basala bapriere ya makasi pour permettre investissement ya maluku. Maluku eza commune moko oyo ezozela nyonso même si batongia bakindwa bandako po balongokisa mbeke kuna maluku eza espace parce que maluku ezo représenté 9900 km², à peu près 80% est spécial à Kinshasa. Donc 20% vous avez 23 communes. Le baroton à Kinshasa fois 4 dans 4 communes à Maluku. Alors partant de là, je crois que nous avons la mesure, il y a sensibiliser l'opinion, tous tenir action et action on a les deux réalité. Les deux sont qui na Maluku c'était Pepsi. Ils ont izini wana so ke wana siko zo ba image za penda effectif za biloko ya lokuta te on fabriquer te au-delà ya wana atana no bazu batu nyonso na musala te déjà ndambo batu pe madwa na kati wana c'est déjà une avantage on va travailler déjà c'est un avantage donc tous allions pour na koluka bénédiction baninga musuto pour na koluka ba malédiction baninga te et koluka bénédiction baninga zali tant le candidat ya gouvernement yé biso faut soutenir. Voilà, honorable. De tiens au poids et qu'il y a donc, comme après ce qu'il y a une super émission, vraiment un message fort dans la population, il y a commune à Maluku. Le président Ozaki a besoin de s'en résumer, même si tu peux sur un côté, sur un côté, ça va, Maluku, pas sur la main. Et puis, honorable, beaucoup ça sur un résumé. Il y a votre le. La promesse sur Salaka n'a pas de Maluku. Quand vous avez une campagne, tout le monde a une université, côté de Maluku, tout le monde a une école, tout le monde a beaucoup d'élèves. Nini ozo tikala au salé là-bas na Maluku, la kakabango, nini va proposer là. Et boyika ototinga na assemblée provinciale asali biso bo tout hôpital tout école tout université de l'eau etikali asali biso et ça peut-être terminer la réserve pour possibilité biso. Bon, je crois na début na biso bino awa que député a tongaraté député za mon lobelia peuple ce qui a une opportunité il pas qu'on contribuer à quelque chose. Je crois partant de là il y a les bosses ils allaient continuer à plaidoyer to continue à plaidoyer to koloba place sengé to loba
tokosenga place toki kosenga na niveau gouvernement provincial na niveau gouvernement central peut permettre que bana maluku bénéficier bolamu ba nyonso ba bénéficier na mboka. Je vois maluku eza épargné na Congo, maluku eza na kati ya RDC, maluku eza na kati ya ville ya Kinshasa. Et na niveau ya maluku pour ngana bimisete makanisi on ngape na ko sala mo loboko yambo nazo insister nazo senga basala na nzamba maluku. Na bana bomba na base la uni, base la opanzana te. Parce que so basala nzambe ba ya opanzana mulimo satane koti. Ba satana dans koti ko emporter bango. Basala nzamba za eloko moko comme un seul homme. Bacha mabrunga ba ona se commune maluku za na opportunité nyonso pour na investisseur. Ba ya sala ba société que ça soit industriel, que ça soit ba agro-pastoral, que ce soit nyonso ko tchana maluku parce que ebaleza wana do mai zebele courant tozana ligne oyo eza même ya réserve ya Inga Shaba oyo eza soudé sidérurgique ya maluku eza sur place wana et puis tozana ba étendue ya mabele na ba plateau de batenga ko sala bilanga ba rotonga bandaku batutu ba ko fanda donc ba pasteur na biso ba micha penda na ba prière makasi pour permettre que makanti nyonso yezo mapona maluku ekokisama que ce soit le gouvernement central, le gouvernement provincial et que ça peut permettre bolama maluku lobi. Et côté na biso lokola ba politicien to ko lembate ko tchalo boko place to ko tchalo boko. So la place to no beta porte, place pe osenga to ke no senga parce que bato ba pesaka. Muto apeka iloko azon sera na muto asengi. So osengi te ba pena ba piote. Je crois que to ko lembate na sens wana mais na niveau na biso o esengeli to sala. Lokola mibeko. Je crois tozo sala. Na planté que dit à liboso bolanda déjà promulgué na sali pe dit ami balé yango je crois et dit na sali ami balé pe yango ezali proposition de dit portant protection et promotion des droits des peuples autochtones de la ville de Kinshasa, de la ville province de Kinshasa. Oyo nazo l'examen na session zonga awa mais ils a déjà enrôlé la carte il y a programme il y a calendrier d'activité parce que tout ça qui na conférence des présidents les 15 où tout ça comme d'habitude 2 semaines avant Tozonga déjà proposition est dit vous avez déjà enrôlé la carte yanini na sali yango pour la promotion et droit des peuples autochtones donc on a besoin de la carte de ville province à Kinshasa. Je crois que na Kinshasa il y a 2 tribus au bazaba autochtones de droit les alliés Tekeum. Je crois que par ici tous les problèmes sont liés il y a promotion tout le droit des peuples Tekeum. Ils ont la carte A. Ils ont la carte A. Je crois que nous tous dans la session, Banakim, Barolandango, Toboite, et que ce soit au Botama na Kinshasa, et que aux alliés peuple autochtone. Les autochtones, ils sont originaires. Il y a quoi na bango donc biso bateke umbu. Je crois que Mokano na sali, et là pe moko ya bola mona biso na carte ville de Kinshasa. Nazwaki likanisi oyo na la conférence des Nations Unies oyo on ko parler sur les marginalisations des peuples autochtones et que la plupart des peuples autochtones sont comme victimes de makambo belé. Je crois que dans le monde par rapport à ngo na la lisusu documentaire mon atalaki yango na Cameroun atalaki ya Gabon ndé na inspiré ki ya osala mukanda oyo pour que les peuples autochtones ya Kinshasa qui est Tekeumbu bango bazwa mokanda oto sali pona bango je crois yango de la malamu mingi motuna na ngado tona nini etindi ko poza pona dossier la wana mais puis to éviter ce qui et le etindi inga ko sala mokanda oyo ça fait partie aussi de la problème de tambola qui na vacances parlementaires ça peut partir aussi dans actualité ya ba politiciens balingi ba bomba na sima ba kumu pour ando sala ba théâtre ba politiciens sont bomba na sima ba kumu ba sala ba théâtre makambo ya ba kumu yo salaka politique au choix pepe bois sayo alors comment que le bomba sima fo tindika ba on que no fingo ba politicien ba bo ngana sali mo beko so rolandi na kati ba problème oza ba désordre net entre bankumu na niveau na biso gouvernement central a réglé qui a na loi 015 o etali ba ya statut ba chef coutumier mais na kati wana lo mutasana maboko ba bilo muso ezanga raté par exemple na kati wana ba préciser qui te délai ya ce qui comment a pour faire intérim mais ça mikoloboni ezala quitté je crois na kati ya totiam au-delà ya wana ba musuba biga ke non na Kinshasa tozana catégorie ni na bafumu or sur l'ensemble ya Congo na loi na ba milengela tozana chef de chefferie tozana chef de groupement tozana chef de groupement incorporé tozana chef de village
Je crois que ce aujourd'hui cas particulier à la ville de Kinshasa, Kinshasa est allé dans le chef de groupement T. Kinshasa est dans le chef de chefferie PT. Kinshasa est dans la catégorie à chef de groupement incorporé. Parce que Kinshasa est dans la ville. Dans la ville, chef de groupement pose la T. Chef de groupement est dans la province. Donc, Bissot est dans le chef de groupement incorporé, dans le chef de village. Je crois que nous sommes tous les chefs de Wana. Au-delà de Wana, tu as la carte Wana, tu sais, ceux qui m'ont beaucoup électé, il faut un conseil provincial de la chef coutumier. Je vois conseil provincial de la chef coutumier, et ça, c'est l'organe Oyo, et que vous allez en contact avec l'État, que ce soit au niveau provincial comme au niveau national. Et dans la carte Wana, tu as un conseil provincial, ils ont un groupement. Ndé on a bateau barotia ba o ba wita na ba umbu ba wita na bateke peut permettre vraiment tonga makamona ba on a libéra des ordres des assutés mutumo ala mbina tongo abano comme la gouvernement au leader à teke umbu au secrétaire général à teke umbu au pona manga na assemblée nini ils appellent na mukanda nini au l'état agréé qui ont parce que tout boy des ordres comme na batumi na ba trouble na ba des ordres mutumo ba na point na ye abengi batuna ba ba melima sanga à se proclamer leader à teke umbu je crois que na chef Matadi Kibala oyo wapi il y a une idée na encadrer ba chef de la ville comme leader na bango c'est une bonne initiative mais par rapport à ma communauté qu'on sort après promulgation mon candidat je vois le gouvernement provincial et retracer banani na libela au travers de la représenté ba teke umbu pour des autres astuces je crois qu'année prochaine sur loi l'équipe lui on a accès les astuces daya o ngai za malamu te po tila ma groupe ba tumo na teva que no finga batu o ba ma biko loba bon bisto nyo so loba te ngana za na ba politesse na ba discipline mo ko le kana tv o lobi no na ngabo eti o mona no penga te ngana répondre makambo eza penze de toucher ba vie à batu makambo groupe ba tumo ba yoka bosenga na bango ba koksango sous les mains sales ba politiciens mo mpepese sila au peuple bois kabino ya bokenda politicien sali 12 ans place au gang aza original aza autochtone ala ndako olala te ala na parole to kwa mamutu ta kama ndako l'état atimaraté et il est derrière les histoires et les politiciens nous sont aussi à fonction ti pour gérer la ville la sénat l'assemblée nationale juridiction yo zo maluku attaque par yo to yamba to to fali exacté et même toilette publique to ngela ba to exacté ngana zali mo lobela bana maluku na za originaire ya ville province à Kinshasa je crois bien que ba théâtre ba mususu ka jouer la map pemba tena lipeka alekina TV bino jouer sur le même fumu au collectif de candidats mais bobi tuna ba question est-ce que au soyoka senior qui t'a peu collectif ba candidat ba kumu mais toi bengo candidat kumu te faut pas passer pour intimider ba toi la koko ba makoko ngape na za originaire Kinshasa et puis en Nzambo c'est le nom moko ya ba chef de groupement au pays à plateau de bateke banana kata Kinshasa na za originaire Kinshasa bazana ta ko intimider ngati voilà ni ya sala ba théâtre na bango ba bisa ba piste na TV ba koko ba nzo ba non to yebani bien yo zama communauté le grand TV journaliste zo ya mbayo awa bango pour le map ko amfu ngana banga oti ngana bi fumu na obanga muto wa banga lo ko afumu foza na catégorie chef à village muto arola kai bourgmestre il faut dans la catégorie chef de groupement arrêté par le ministre de l'Intérieur mais aux amis tout le monde est candidat au monde est candidat au sali bloc au beau fin ngai bolo n'importe quoi na répondre bango te ngana za déjà élu aza papa aza molobeli na bango ata ba finga ba finga na bango mais nazo le cadre ngo ke soko lati bilamba pe moche na lipeko leki na TV candidat aux enfumuté botu ko sa journaliste pour le bisa banzo ibanani bilo lokuta ngai so na intimider beaucoup sa journaliste ba bibinoté ngaiti là ça société provinciale qui nous a réussi vraiment ba deko balandito c'est belle matoti na honorable Esther et salut provincial à Kinshasa ndenge oyaloli na mituna na biso to biki mbala sima to kozokela kayo tongo zala kana session to kobeta ka biso masolo na bolaye ko le kana so mais voilà to tobeli okaka mosala malamu na salut provincial à Kinshasa pe beaucoup ba toujours ko défendre commune Maluku pourquoi pas la ville province de Kinshasa nous sommes arrivés à la fin. Merci honorable papier piana to pespe balanda biso merci makasi de l'équipe plateau spécial Toyambaki honorable papi et piana nzamu aza eli ya commune Maluku to benga kaye boyika mais na sala mutu ko apesa ngambo ta bisinga na pesa boyika mbote za honorable Romeo Mutisi aza eli ya commune ya Gombe ayebisaka soko utanyi na boyika pesa mbote to
topesi bino mpe mbote bolandi biso botikala malamu tokutani c'est honorable. Oui, l'angana Barcelone comme on pour bana maluku. Je crois bien que ville province de Kinshasa et kambami na gouverneur Jantiningo Bilambaka ou wapi tant tozozo ba plaidoirie na biso na summit de déposant na gouvernement provincial. Je crois na vite peu comme on a na IBC par rapport à vacances par matin na sali ba makamusu oyo parola ki liboso na eza réglété et puis bana maluku pe bano koti ba mondi ote ba ko na posa ba mona. Je crois que nous avons un message dans la maluku surtout et que dimanche le 25 tokoyamba apa gouverneur la ville de Kinshasa akoyana maluku esika wapi bana maluku nyonso to milengela ne tokoyamba ye a senti pendant kitina mabele na ye sans oublier gouverneur Jantiningo Bila azape 50% mutu na Kinshasa. Je crois maman n'avait pas à teke, donc il faut peuple teke dimanche tout démontrer de quoi nous sommes capables de faire moins sur le terrain pour permettre que ça soit ça à quand ça fait biso quoi alors que ça fait moins loco pour que moi comme le groupe moi je crois que hier azali mon conservé la Kinshasa to yebi hier na action na yenyo surtout azam mutuazo ngasimate so olandi pe na molandi na ye vice gouverneur na biso Jekoko Mulumba au moins sur terrain ngazo booster na terrain azo accéder quoi aussi il est capable. Donc, tu lingi pe ndenge moko bana maluku tu to milinga ndeto ya bango mibale dimanche na maluku na mabela bakoko pour permettre que na bozongi na bango bana pe ko tshaba sur na programme. Je crois message ngana bossa na yango wana bana maluku nyonso dimanche derrière maison communale to ozala wana to yamba gouverneur na biso to yamba vice gouverneur na biso ensemble na ba kumu na biso nyonso to maluku mutu na teni na ba vrai kumu wana zoloba ba vrai kumu ba noko wana te ba wana ba sere na séance été na la map pe ba sala ba plan comme papier lokuta ko saba tête ba vrai kumu ba yebani o l'état ba pesa mikanda bino so na ba teni na bino to kuta na dimanche na sur maison communauté ma gouverneur na biso. Merci honorable, la message wana tout ici plateau spécial de